Ok. Nakoloba kaka vérité. Na Monica boy na sutuki naza déjà na mbeto hôpital. Bazo perfuser nga et tout. Kopesa mobali na yo conseil ke luka musala na vie pour to se stabiliser. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Pona ba séjour na bino bana poto sokolingo ya na hotel ya kitoko séjour na yo eleka kitoko na Kisasa hotel ezali kaka moko Renaissance Legimo ezali kaka na Victoire wana climatiseur ya kitoko clim na kati ya chambre mobimba et puis restaurant ya kitoko prix ya bien upesi kaka mbongo na yo ya mukie parce que biso tozali cher te bakangeli yo place na yo tilero kuya Kisasa osali séjour kitoko epo zongi eza mpe musika te kaka na Victoire toza kaka na système ya bachambre et puis prix moins bino moko bulanda publicité na kolubelo koute Papa Jean Maseka Renaissance Legimo ozokosunga bato tolanda. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend ya Air Zolanda vidéo na biso, ça dépend ya Air Ozo. Ouais, ozota la biso na chaîne na biso Sarah Tola TV, chaîne EP Sarabino bilingue, chaîne CP Sarabino, chaîne EP Sarabino, bah conseil ya bien chaîne était Sarabino vraiment bienvenue sur notre émission Vérité, rien que la vérité. L'histoire de la vérité, tout bita masolo moro ya bien. Merci na Montréal, Gucci Sinda derrière la caméra, merci na Bobby Jonathan. Kivuna babi muto simbi lumière pour mon émission za la kitoko boy Jonathan merci na Brenda na son babi son kitoko wapi Brenda na biso mo mundele de nous merci na la patronne Sarah maman Sarah Tola babi moi si moko bien ngolo na bengi la guerrière de la presse congolaise babi vraiment ça y est mon boulot bon comprendre ngam pena lobby izayote muto lobby ngale pena lobby merci na bande konyo so bozo finga na Facebook na osebela bino makasi parce que otala ozo finga merci na bino nyonso merci na bande konyo nyonso bazola na biso na Sarah Tola TV merci na bato déjà ba s'abonner merci na yo pe muto zo s'abonner siko merci na ba commentaire na bino na mona ki ngo déjà vraiment ça la inga bien vraiment bato bazola ba geno eza ba histoire kutato eza ya mabe non eza ba histoire vraie taka ngozo mona tozo sabino to ça il a bino musala toujours lelo nazanga moko na plateau na monté nazanga nande konanga ya mwasi oyo pe lelo akobetele biso lisolo na ye eloko nini emenie na émission na biso vérité Montréal sokoza même langage nangai okofungola na plateau nanga na mon invité nangai bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Ça va. Ouais, la lingi o se présenter toyeba yo elongo na bande konanga bazolanda biso na Sarah Tola TV o se présenter ka nizala. Ok, merci. Bon, ngai naza Clarité Mbombo. Nalanda ba émission trop et les carana Sarah Tola TV. Alors, na préféré que nga pe na yana assister, na be taper le solo parce que tellement ton nom na ba témoignage, non mon na ba bazolo ba Nathalie pena histoire on a zana on habite na ya ko contribuer peut-être na zala na posa ya ba aide na bino ba téléspectateurs et au ça la penga plaisir. Vraiment merci maman. Balobi ozomona toujours to sala musala babi awande to kopesa yo ba conseil selon
histoire na yo biso awana ba abonné na biso to pesa juste ka conseil na solution par rapport ya histoire na yo vraiment merci sous na bandeko bazo continuer ko komela ngai merci na bandeko nyonso bazo aider ba inviter na biso bazo leka na ba conseil na bino ezo sala biso vraiment bien beau continuer bo lemba vraiment biso te ngai na bino yango to ko pesa pe solution na bandeko o bazo leka na plateau na biso mama maluba wangambu na yo ndenge ka na nimesana oluba mais avant na pesa parole na olengaka otombola loboko parce que émission na biso za vérité oyebisaka kaka na olobaka ka vérité. Ok. Na kolobaka ka vérité. Voilà, merci. Voilà, merci. À vous la parole. Je sais pas par où commencer, mais je sais que bato bazota la biso ba edengai na ba commentaire na bango et le ronini vraiment oyo na koki osala na makambo ekomelinga. C'est tellement compliqué quand tu aimes une personne et puis la personne te trahit, ça fait mal. Vraiment. Ok. Ça courage, mais quand vous expliquez bisonamo. D'accord. Ok. Alors, Nabanda Obimana Mobile, j'ai en couple avec un homme. Il n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, mais quand même, Abanda Naeko Bunda, le quoi Mobile Nyoso. Alors, oya bandaki opesa ngai na bandaki okoka na bandaki komona loko bandaki okoka te na ba besoin na ngai banda okoka te à chaque fois na sengi eloko na ba mbongo ya banda opesa ngai na omona ezo simba te. Alors tellement na linga na bandaki vraiment kolinga makasi et puis na ebisi non tu dois chercher un boulot, tu dois trouver un boulot et puis na musala na kozwa wana ko aider que nga pe na zala bien ko zala bien. Mais ça ne tenait toujours pas. Bon, on a bandé qu'à supporter tellement na ligne mobile na na baki na tango passe na zala na ekaka. Mais après ça fait un temps to bandé na e komona na lisuté na habité sur Kakendaki wa pendant fait presque un mois. To bandé mona na te. Pour moi je pensais que peut-être aboy na inga peut-être ça ne m'a comme sous parce que na bandé déjà ko koyebisaye ke aluka musala peut-être monaki kenga na nga sous importante te pona ndé côté mal à l'aise, je ne sais pas trop. To bandaki mona na te, je suis restée de mon côté na fanda kinanga. Et après un mois na yo mona mobali c'était que tout camarade na ngai ndé. Ayibisinga que amoni mobile na ngai akomi bien asombi azana ndaku déjà asombi mutuka donc abande déjà ko s'en sortir bien vraiment. Alors Nathalie ke moto oyo abandaki kozanga taba $10 oyo mais quand même asombi akomi na ndaku asombi mutuka, cela veut dire que déjà zo se retrouver akomi sala c'est ouais. Alors namoni que il faut nakuta na naina solo la naina parce que ngale mnandaki o tient pression aluka musala tellement zaki na musala te aluka musala pour permettre que ngana zala bien. Déjà moni biso na Congo a tozala déjà ce mois on a déjà lingi na ndaku. Maman ebi déjà que déjà ndé moi na bandi de ko linga fona longola na moi programme atina tongo voyez un peu. Donc am so mona liboso banda osombele bilamba osomba lisute na ebi que déjà ce nazala mobile o sali na. Ouais. D'accord, c'est un peu ça. Alors tant au monde que mobile yango ozana ye azo pesa yo le côté azana wana ouais. Donc cela veut dire que un sous monde na soka pesa honnête soko singene par exemple $50. Na na bon tem sous so pesa 10. Ko so tala 10 ono sa na ngoni kabelo pambeza la pe $10. Et lambani no so ma $10 pour manami so bato. Nazoki ba problème déjà na ba parents nanga déjà ba koma ke lo bananga na tika mobile wana ba cousine nanga ba camarade ba koma déjà ko se moquer nanga parce que mobile nanga za ken capable ya ko subvenir na ba besoin nanga. Alors e banda ki osala nga pasi tellement na linga mobile nanga makasi na zaki na choite na lebaki quel que soit ba problème nyonso ekoma il faut toujours nazala toujours wana pembene parce que ngana linga ki est bon. Mutu tenda forcer ngana linga été ngai moko.
soki tofandi à chaque fois nabandaki opesa baconseil nabandaki koyebisa luka mosala aluka eloko moko boye asala mpo tozala bien et puis na famille nanga bamonaka ata bandeko nanga baobimisa 100 francs mpo bapesa ata na ndako basomba te eloko nga mpe na facilité contribuer nayebi te soki abandaki omona yango ndenge nini soki mpe bandaki kosala ye mabe soki mpe ndenge nini andaki ocomprendre te réellement mais soki na comprendre bien yo ozali kosala kotindike kaka ke azala neti mobali nyonso abimaka na ntongo akende koluka parce que koluka na eza nango mpe kaka na avantage no te mais ekozala mpe na avantage na ye moko oye azoconstruire mpe vi na ye donc kutu ekomaki ntina niveau que mibali bazoya po baya kobala nga otali pena moto boye aza na mbongo oyebi question nakoti na kati ya ndako nini ozangelo te mais naobi te tellement nalingaka mobali nanga makasi nafandaka na ye nazwaki baproblème na famille na ngai baparent na ngai bacousin cousine déjà tobandaki ete ozalaki susu en bon terme te mais nafandaki na ye par rapport ya mobali na yo ouais tellement nalingaki ye déjà makasi tobandi na ye lelo te naotala babienfait na ye aza na ye na eloko te mais par rapport à baconseil bamakambo nyonso lelo esali mpe ke boye natelema mpe lelo nde bato bazomona ngai donc c'est eza vraiment à travers na ye quoi et alors nayebisi ye ye amoni yango soki mpe mabe soki mpe ndenge nini nakomprena te namonaka motu alimwa toomona na lisu te toomona na lisusu te. Ça fait presque 1 mois. Tobandaki omonana na ye lisu te. Alors na fandi na bandi otala na bandi omilobelanga mo mutu tobandaki komona na ye chaque jour. So tomonani na tongo te na pokwa photo na midi photo mona bien to benga na ta ko benga. Mais après to nozomona lisusu mutu azobenganga te. Mutu azoloba lisusu eloko moko te. Donc eloko donc tomona na pété. Je me suis dit peut-être on a le bas qui m'a bête le mot boyango sala ki ka kende na ye mais si 1 mois wana nyonso na tika likolinga mobali mususu te na fandaki na ngai na tala ka vindenge ememanga parce que ngana na ba promesse to bandaki osala que yende tellement yenda bandi nanga banda mukieti na ndenge to nazokola boye na baki na kofandanga na ndako mutu mususu te à part ya ye moko. Donc tozalaki vraiment donc c'est comme tozalaki vraiment le quoi ba ma passe quoi. Alors on a bandaki au monde vie douana. Ils allaient vraiment kati nanga et ça me faisait vraiment mal. Voici. Mais il y avait un jour camarade nanga ayota nanga landako. Et à ma grande surprise azo bisanga ke amonaki les gars en question azundaku asombi mutuka nga moko te kamusenga parce que nga na bando kanisa peut-être a quitté na alongwe na mboka oh peut-être nazaki vraiment étonné et puis a expliqué nga ko tapisa na adresse ici ka bandaki ofanda tellement camarade nanga vraiment c'est une meilleure amie vraiment donc tant déjà bisinga bon na yo comprendre que c'est vraiment la vérité parce que yene m'tendait ko soutenir nga tant tozaki non na ye tant on doit penser ouais déjà azaki vraiment camarade akoma ki vraiment le rôle ndeko nanga et OK pe to ça nini to loki jour na loki jour on na kiti sur place ti esika azali na komi wana pe na kutani na ye nakutani na ye oui kaka nde babisenga ndenge mpe azalaki akomi stable ndako mpe ça va mutuka na ye mpe azosala tellement que toboyanaka na ye te nazalaki toujours na bolingo na ye ye mpe de même azalaki na bolingo nanga nde esalaki ke bolingo na biso ezonga lisusu bolingo eza kaka boye eza liboma ntango balobaki l'amour est aveugle donc tozongani aexplike ngai abandaki koluka ti lelo akoma boye alingaki asalanga surprise et tout alors alambisu bamaloba bien lisusu amatisi bolingo lisusu bino mibali bozalaka boye so oza mposo récupérer l'ona osala par tous les moyens ka orécupérer ouais bah nga kutata so le ben était nenge kana récupérer parce qu'il n'a pas kolinga vraiment alors
le gars me donnait les gars akoma ki vraiment wana akoma ki bisika on banda ki olinga mobali akoma so na posa na beta tour na mobali na nga na l'aise donc na beti tour et là on est sur na posa na lia na lié là on est sur na posa na mela na meli donc nazaki vraiment à l'aise et puis na famille na ngai moi kilo ba ko zonga na moi considération moi par rapport ya kala ndé banda ki ozulanga to fanda na biso bien to fandra bien jusqu'à ce que le gars n'a comprenait que vraiment phénomène vraiment bien té imagine to uti na biso ko solo la to cho sala mama papa na maman des alaka voilà ouais to sali na biso on to si j'étais tellement fatiguée na fandi na nga na kiti et puis pas fandi atelinga kutu klimpo malili za ezwanga mungu ngeta meza ki makasi et tout. À ma grande surprise, namoni batoke porte. Nga kumnenga na kefungola boye, singa ba fanda na nga mona kefungola tellement yo za kolemba. Ko kenda ke ofungola. Namoni maman ya camarade na nga copine na nga o ya laksanga vraiment to alaksa kinganda ko episenga adresse wana. Maman na ya koti na kati ya ndako. Ah, tellement maman yebinga et puis to yebadina déjà to solara bien. Natuni maman maman bandika ko pesa explication moko bizarre que mutu kana e baby yango moni tellement nazaka pembeni yango na comprendre ki pe pour moi na ayebi esika nazo fanda. Vous pensez qu'à un deux mois na yende mutu ayebi soki ayebisi ki non boya comment boya. Na bisi maman fando me la taju ote na mona ke na ngai donc c'est comme si azwa tata en fin d'até a telemi na porte à côté ku tata malunga donc a telemi ka na porte wana epaki bon ngapi na trouver na ngango normal na camarade na ngai na boya ki na ngako tirer vraiment attention na mwana et na tuni pe mobali kuta zo kama mobali ayebisanga anga kuna yeba kiteke mama ya ba camarade noko ya awanga na expliquer pe mobali pe yebi ayebi mama ya camarade ouais ayebi mama camarade nanga mais koko masko nde na ndako nanga ezaki première fois na ya koma donc c'est un peu ça yango sko mobali bandaki o mituna ayebi andeni nde na expliquer peut-être mwana na ye ayebi si expliquer ofandi na biso après 2 jours na moni mobile a comme autant de pression. Ok, tu voyages. Abisina, tu voyages. Tu kende, tu luka, tu lunga na mboka, tu mana mboka o. Tu kende ta lubumbashi, ata bisika no soto kende meto lunga ka awa. Ndina banjo expliquer que yo balingati. Nanda kuna biso no balia te lo moko o ya yote. Okoki ozonga ka notage te okende nanga bon. O te abando pesanga ka explication et puis na banda ko mona ngo vraiment clarté parce que musala na eza anakin. Makam na enyo soza anakin. Mais ce que yi azokende nanga na Lubumbashi ye moko pe na koma na Lubumbashi ngote. Ce que azokende nanga kuna. Bon ça va tellement ou insister pesa ngai tant na sani na raisonner na ebandeni na okosa na ndako pona kende tellement na linga mobile na makasi alors eza po chance pour déjà to banda déjà ko beta masolo ngo ke photo bima to beta moi tour mena yeba te ke zara ke to kende pona libela na fandi na raisonner et na monique na kena ngana Nathalie ben inconvénient te Nathalie ndenge nini papa ko réagir te Nathalie makambo wana te obomini okanyango nyonso bomino miso bika tokende kaka bolingo kaka izo memba ouais moni tant baloba que l'amour est aveugle to yeba te amsu total to mona liloba ngo za buzoba mais na ba to bango za na juste ka parabole baloba na ba mais na ba acte c'est tant ozo vivre en osiko réellement d'autant la question inazaki normalement boyo zaki bolingo te ngenga na salon te imagine vraiment nos ba parents nanga na te bango pembeni
tie mobali na liboso tie mobali liboso mpona landa ye vraiment et puis naotala ata baconséquence te peut-être na kokufa peut-être crash peut-être esika na kokoma miyibi bakuluna natali makambo wana nyonso te naobi mpona mobali na nga naosala nyonso j'espère bandeko baalanda biso bozo comprendre que eza na likambo eza c'est-à-dire que maman alobaki ye azakosala nyonso ka mpona bolingo bolingo kaka nde moto eza komema ye vraiment to continue kaka koyoka na mama oza na parole. Ok, donc ntango na bandi na sololi na ye nayebisi eke non je suis prête pour to voyager yebisi nga ça va déjà nga mpe nabongisi makambo nyonso déjà awa nazosombaka babillet dans 2 jours tokende wana soko bobongisi mpo bokende libanda mboka to na kaka na baprovince kaka me tolongwa nde kini c'est un peu ça. Alors nga mpe de mon côté nakomaki naluka moyen nakosaka mpo kaka batika nga labima na valise mpo kobima na valise nano eza na opete te na ndako bapara. Et après 2 jours en haut de coquille naobenga mutu numéro ni ezoleka te naobenga mutu numéro ni ezoleka te na bandi komituna ezoleka te ndenge soki nabengi ya mosusu emona esone moto aoyamba aza te ya mosusu esone naoki vwa moko ya mwasi mais aolobela o te ya moko mona obika alo akati telefone esko nakomaki kosinquiete nakomaki komituna nini ezoleka awa nazo comprendre te réellement vraiment non bandai ko comprendre te loko nini bandai koleka parce que nga to sali nga na mobali to sali programme bien pour to voyager biso mbale après mbala moko kaka boye numéro ne banjo leka te bon bandai vraiment ko sala nga bien te à chaque fois que na bandai loka na benga ye moi mosi mo boazo yamba téléphone na olobelo ko to moi lobika alo akati ya mo eza fermé. Et bandait vraiment que ça l'a bien te na komaya komikangela ka na chambre nga moko na bandait trop ko penser na bandaki oyeba tende nini osala na bandai komituna soki atiki nga lisunda tike nga liboso. Est-ce que ozota ta ya okende kotali na ndako place za kovanda te nakenda azala kaka te portail ya kokangama na tuna bayebisaka na tuni ata bavoisin bazoyeba pe te bamoni pe te eloko te nazo comprendre pe te soki eza nini nakomaki tellement inquiète et soki naotala nakoti na kati ya chambre na nga naotala déjà bavalise na nga déjà na sali nabongisi déjà nande nakosaki su déjà na ndako bakoma otuna ngai déjà nakosa déjà na ndako ke nazwi musala moko boye il faut na voyager et tout donc tuna ndako komaki bakoma otuna ngai yo mutozwi déjà musala ngolobi pezo mais siko zokende te poani donc pression baosala nga non koko supporter te mais nazaki na choix te faki kaka nakosa peut permettre nga na sa nini nafanda kaka nazela le jour oyo osala nini aobenga ngai camarade nanga pe kaka ye otala ngai nde pe kaka yaka otala ngai tu aye pe kaka kotala nga fandi kaka wana na ndako wana tobandi osola na chambre omoni mieux vaut olinga oza na wana mutu mo boye otie na ye na motema te so akosi na ye yo trouver na yo normal mais so bakosi yo na likambo boye oyebi ke mutu mo boye natiaka ye na motema na considéraka ye après akosi ngai ça fait vraiment du mal et ça la passe vraiment wana olobi na bato balinganaka mingi bah oui nakamwasi bolingo nalinga vraiment wana pena bato nyonso bazala nanga bayebi nalinga makasi na kaso na lingi na mipesaka donc c'est un peu ça camarade nanga to solo na epe wana bon tellement insistaki que soki na ndona biso botianga tellement pression makasi bongo na kende bana bango tellement
mpona bango baza na bango na espace tellement fandaka ye na mama na ye nakokende na olekisa ta mwa ata moke natikala ata kuna ata bandeko bayebaka ki oza na voyage naboyaki na nga namona ye na nga kutu eza nango kutu bien te kokende kuna mieux vaut nafana na nga kaka mais un mot nayaki otala na bi peut-être na oséchanger baidée tellement nazalaki na basouvenir ya mobali na nga tellement ebele nabaki soki nake kuna peut-être na ochange esalaki ekolongola mpe basusi wana tokei azwinga mpe wana tokei tokomi ti na portail na bango wana tokoti mpe na kati ya pan tellement kutu ye azoyebisanga ke déjà solola ye na mama na bango nayebi te so mpe bandaki okosa ngai to nde nini kende eza boye kutu nde eza tosololi déjà na mama ntango oya kutu ekozala bien mama po mama mpe kala te azovoyage tokotikala biso moko na ndako kokota tokoti na lupango toyoki makelele makelele c'est comme si bato babandaki oswana natuni sikoyo natuni ye nayebisi bokomi na bato wana na kati ya lupango otenga moko tunu nazokamwa mama azalaka na ye na mama banda papa na biso azalaka tozaka nga na mama moto mosusu na ye na ye atata cousin cousine mpa yaka na ye te bon nazo comprendre mpe te bon biso nyonso tobandaki tozalaki vraiment étonné ça va ye mo pa besine kara peut-être mama ti volume TV peut-être mais déjà on a bandé ressentir quelque chose c'est comme si bato bandaki oloba wana bon na boyaki nanga vraiment ko confirmer parce que nazaki nanga peut-être sûreté omoni lo na yo ata mulili oyebaka eloko ezenga ata so omona ngo te oko sentir ngo kaka surtout so message elo no makasi mona msusu te lamba na omobo te lamba msusu ya ka mo mutu msusu ayibi lamba ta téléphone akenda na ye mais le jour où mona ngo sixième sens no esa ka eloko zenga tant koti tant toyo kama kelele wana na bande ko sentir c'est comme si les gars qui parlaient c'était l'homme en question vous voyez un peu alors na confirma ki na ngote parce que elo mo pe bande ko confirmer nga ngo peza kete alors bien peut-être dans ngo kaka ba penser na nga tellement na bande na penser mingi na ye na komo yoka peut-être ba mi bal nyos ba komo misaka ba voir vraiment Nito tokoti na kati ya lupango tobanjo toke porte pour maman na bango fungola tellement elle était à l'intérieur mais abandai kufungola te tomona tozo forcer ti to mwana ye moko abeti porte tomona kaka mutafungula porte et à ma grande surprise mobali oyo ngai mobali oyo ngana nyokwameli mobali oyo ngai na nzimi bafinga nga na famille na nga likolo na ye nazomona ye na sengle na sukilote na kati ya ndako ya mama oyo ya camarade na nga c'est tellement ça me fait tellement mal et nayebaki atande nini osala te déjà ntango namonaki ye na eta wana esalenga mabe nakokaki su kosuporte te après naye kose retrouve na hôpital
na comprenais que ata te ndenge nini na se retrouver na hôpital. Na Monica boy na sutuki naza déjà na mbete hôpital. Bazo perfuser nga et tout. Et mobala ngo na audace na kilo aye otala nga na chambre ya hôpital. Na ebite soka linga loba na nga nini mazo ebisa nga que nyonso wana ekomi parce que ngande mutu na tinda ki ya sala ngo. Kopesa mobali na yo conseil ke luka musala na vie pour te stabiliser. À chaque fois so ina okanisa ke pona mutu moboye nazo ba problème ebele na famille nanga. Nazo ba problème ebele na bandeko baninga nanga. Mais nalinga toujours kozala naye parce que nazo tala lelo te nazo tala avenir. Tina ne bandaki osala ba pression nyonso wana ke kende luka musala ezalaki te po ke kobima na ba mama po azombongo. Vraiment. Est-ce que ceux qui ne comprennent bien, est-ce que camarade noana aiba que maman na ye babi mana mobali na yo? Non. Camarade n'a pas eba ke le côté. Donc il pas zo ko yeba ngo kaka les mêmes jours onga na zo yeba makambo wana. Est-ce que ne bandeli maman na yeba ki mobali wana to aye ko zo eka nini za bazui na nzela bakutanye e ko tombeki non aza mobali na yo? Les gars déjà ba yebani na maman wana parce que meilleur ami nanga. Alors nazaki na tellement na ba facilité hein déjà au moni na ebi déjà que o yazala ko la maman peut-être akopé sanga na ba conseil parce que abandaki pe déjà kopé sanga ba conseil à chaque fois que nanda kuna biso ba bandaki o compliqué nga pona mwana mbali wana maman wana bandaki o pesa nga conseil maman wana bandaki o yebisanga ke fanda na moto yozo mona kaza na avenir kolanda mbongo te parce que mbongo kosila maman wana zaki tout le temps na ngai à chaque fois que na famille nanga nazo ba problème yazo réconforter ngai. Donc pour Nangai c'était comme ma deuxième mère parce que azalaki vraiment wana à chaque fois que naza na problème naza na posa na lobala moto maman wana azalaki sur place. Je sais pas ce que zaki na idée que tant nazo ko ebisa makam nanga poye aboma nga les sous plus. Vraiment. J'espère que bandeko tolandi histoire oyo na ibandeli boza yo mona ndeko mwasi azali koseka azaki moi impene sengo mki mais azaki na passe na kati na ye. Vraiment j'espère que tant wa lekine émission yo eza émission moko to baka bosolo a to bitaka pe ba histoire ya lukutati to bitaka ba histoire vraie ezo sala pasi pona bandeko na biso mibali. Plupart banda to bandi ko sala nini obozo mona ki bisoka mibali nde tozoko ya na mabe. Et ezate ki nazo condamner mibali nyonso. Ceux qui bayebi soki luka eza pona mwasi wana te. Eza pona mwasi wana te. Eza bien na bino mibali. Pe kozala lelo oblamuki na tongo vandi ozane loko mo sala te eza mabende ko mobali. Eza ne moko pe na ngai yo na telemi lelo maman biso alobara nyonso soki na lekisa ta 2 jours na bimate abisinga oza mobali ti mobali foko bunda banda ko yeba ko luka tango zana no mwana tango ba parents bazana na vie pour lobby obomba faino bien moi sinon azala bien ozala teneti neto mona bana msusu ebele atonda mana prince prezo non. Et là, on est pour nini bandana ku bomwana na yo ozaki kokoka koluka ti. Mais yo ozuli baku ya bien. Okuta ina mwasi moko ya bien, azo pesa au conseil, azo talisa yo vie. Ezate ki yo azali ko luka avantage na ye. Soki azali ko luka avantage na ye ninga lobi bien ki non, akutana na ba mibali ya mbongo aboya bango. Azali na bolingo na yo, azo talaki soki yo obongi ye pa ko bonga na sima na yo. Yango na pesa conseil na bandeko na biso mibali totika ko luka ya pressé pour eloko yo sala biso
na bonga kaka mbala moko non eloko nyonso ebandaka na 1 ti ekóma na 10 c'est qu'il faut koluka kobanda koluka soki omoni ke non ezosimba te ezala nene bandeko na biso mosusu basalaka wana luki mwa kabine na ye avandi wana ba 10 francs na ye ba 100 francs na ye ekosunga ye lobi akoma mpe motu na vie pe en plus bamama na biso lelo nazoyeba te soki eza nini nga ere moko epesaka nga motu mpasi esalaka nga mpe mpasi okomona mama mokolo azotika kolinga génération na ye azoya kolinga bana mike na biso mpe bajeune garçon ya lelo tosalaka ngo mpona nika mpona kozanga me mbongo eza nango eloko tokuti na mokili ekoleka nango ebongo lobi na biso sikoyo ntango mosusu mwasi oyo ozwaki nde nzambe alobaki non ye nde mwasi ya vi na yo mais oya kopetre kaka likolo ya motu moko boye mpo na bilo moko ya lobi oyo eza na esengo ya mokie toluka kobongisa toluka nini ya kosala soki ozosala mosala no ya mokie oakompagne ngo na nzambe oke liboso vraiment eyesala mpasi ndeko na ngai ya mwasi parce que nga naza mobali mona botamaka kati ya basi ntango namonaka ntan nyonso basala mwasi mabe esalaka nga kaka mpasi elonga na koyebisa yo courage nani ya liboso mpe en plus yo nde oza maître ya vie na yo soki mpe tolobi ke non oboya mobali ozala bien te nayebi te soki oza na dernier message na yo okopesa na bandeko bazotala biso na Sarah Tola TV parce que awa ntango émission yo tosilisa tokozwa mpe yano kaka na suka ya émission yo bato mpe bakosala ke bayedo mpe na baconseil soki moyen ezali eloko nini okosenga na bandeko bazolanda biso. Ok, eloko na osenga pardon non nazo comprendre na yo. Ok, donc na osenga vraiment na bino bato bozolanda biso boyedenga vraiment na baconseil naza vraiment na posa ya baconseil na bino parce que eti sikoyo naoyebela oyo naosala te peut-être baconseil na bino nde koyede ngai esili na merci bozo comprendre ndeko na biso aza émotionné vraiment eza pasi j'espère que yo moto ozotala biso yo nde moto okopesa solution na likambo oyo na baconseil na yo kosala biso vraiment bien ngai na part na nga na kozwa tant kosola na ndeko na ngai ya mwasi na koluka pe tant nazwa tant na ndeko na ngai ya mobali wana tosolola na ye parce que oyo aza mwasi na ye wana ezalaki nango kaka mpona tant moko boye père moko mpe mama nazalaki pont ya vie na ye mais nazosouhaite yango ezala pont te parce que eza pont ya bien te eza pont ya bien te vraiment tokomi na suka ya émission na biso j'espère que bolandi émission na biso ebandeli ntina suka commentaire na bino osalanga bien bopesa bobakisaka mayele place oyo mama suki esenga bino mpe bobanda mais ngai elo na koyebiso kaka ke tokota mpe tokotisa nzambe na likambo oyo parce que ye nde moto akonsolaka baplace bapote ezali place mitemo ezoki nzambe nde moto apesaka baresultat ya bien vraiment totika kobondela te continuer ya kosambela soki azalaki mobali na yo vrai nzambe akosala tu etu bokozonga na bino ya bon terme mais ya mabe nde ke mama wana asala lisusu eloko mosusu ya mabe mais nzambe akosunga na nyonso merci vraiment na ntango opesi biso merci na ntango oyo oleki awa yo mpe ndeko ozolanda biso ovandi na kati ya ndako ozwi libaka kolanda video oza na lisolo moko ya boye oza na problème moko boye ezotungisa yo ya makasi komisala mabe te parce que nayebi bandeko mosusu problème soki elekeli ye akomi oluka solution na poison non poison eza solution te komi bomo eza solution te à le contraire eza péché po nzambe alobi moto oyo akolimite vie na ye aza na etumbu komi limite te yaka soki ozomona bandeko bazosala defle na plateau na biso saki tozoluka kaka ndenge nini ya kobongisa ya kopesa bato oyo mitema na bango ezoka topesa bango mpe kimia eza te ki ono toke kolokota histoire mo boye topesi ndeko loba boye non eza histoire vraie
Ce que mon niveau kokana yo pété ya koleka liboso caméra koloba yango non nga moko problème kenyi nazawana pona kolobela yango ce qui ngai nazate mais okomona ta mama Saratola azala na pona kolobela yango kitoko ce qui omoni to sala to ko beto ko sala ngo ngana mama Saratola zolobela lisolo na yo vraiment okomona pe ozipe solution ndenge toza boyindi on a biso pe akozo solution na problème na ye oyo. Merci na équipe technique Kambainga na tongo ya lelo. Merci na Montréal Gucci Sinda. Merci na Jonathan Kivuna balobi lumière kitoko wapi mutozo pesa biso image kitoko na lumière ezaye. Merci na Brenda Brenda wa Simbison. Merci na Fondation Saratola tosunga kakati tosunga bano bazangi elo rolia tosunga bano bazangi lamba ya kolata bisika ya kolala Fondation Saratola izosala biloko wana. Merci na base le kambe manga balobi les padres manga balobi muto achela pour l'incrédit air nyonso balobi muto ezosunga pour l'intanyon les les padres manga vraiment. Merci na bakonzi nanga balobi Albert Manzila Ndenge balobi Albert Manzila Ndenge mon amour moko ya propre asa ondere kaka soda potome na kini quoi. Merci na soda wazobunda na este kuna commandant Jacques Fumukani babi soki yote barande ba côté le biso na kini mais bunda kaka pona ekolo faire de ces tous ensemble toza elongo na faire de ces naza faire de ces naza goma eza ba mboka na ngai vraiment. Merci na artiste Diego Minuto balobi album moko ya kitoko album moko ya bien zobima awa nzambe ngai bo comprendre nga na komi na suka nzembo moko ya bien yemba miwana banzembo nzembo te me banzembo bocha lito iboyoka et vous allez vraiment bien ceux qui nzambe azongi te tokomona na ngana bino. Merci na ba abonné na biso nyonso ya Saratola TV. Merci na bato déjà ba sabona. Merci Brenda pour la matumbo libo comprendre que derrière la caméra eza na bato bazo déranger ngai Brenda azo komela Jonathan vraiment. Merci na bandeko na nyonso balinga nga. Merci na yo mutozo finga na Facebook et ça la rabi omoni be bando finga nazo ya noloti nazo pesoka. Merci stadio otala nga. Merci continuer ça la bien vraiment. Merci na bandeko na merci na libota na mobimba. Les amis de problème qui WhatsApp bientôt 3 ans tozo fêter na habité to sala nini Montréal na habité to sala nini vraiment. Merci na bino nyonso. Merci na Gucci Sinda balobi mela pour le couteau tikelanga Sinda. Merci to mona nimbala simana invité mususu bye. Saratola décroche. Saratola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.